Oh, pas José? Oui. Ça va, papa? Bien, maman. Où tu as bébé? Ah, il m'a dit qu'il faut autant de temps. Oh, ça y est, là? Ma soeur qui. Ah, visite. ah, ok, ok. Ouais, moi, Oui, bien, maman. Nana yeka kada naissance que na yeba sikonde mpona kutana kina mtu nanga talaka kaza pasivi ya poto na kolinga musala te ndenge na kovivre kaka boiza malamu te akutane na papa na nzela nda bete na lisolo oyo sikoyo makambo ayebisaki nga na sepelai na mote eza pesika kolala te wana apere yaka tovanda mi moko menga pena ko tseko fana na ite yango na ye koto na ye basikoyo. Ah, mais si papa na ngai do to bonde na papa na ngai ya ba na nemo ye bika biso to ya ba na na libonde le après ale to sori na biso na yo kama kamni papa ye na ngo to bonde eso kama ya tama kwa santo nzalo so merci mingi papa na ba television papa ye ndako oyo ayina kimia ko ya neza na kimia nyeso to ko so eza pala lokomo na yo akoma tatama kwa santo amen amen. Papa ngalobi nini? Na ye po tukutani na papa na nzela. Papa wa ngai? Mbali. Papa Sami. Oui, tukutana kina ye. Alors abetilinga albino. Oui. O izamboka po tuka kotanga. Yango te faut ko sala mosala ne muto esimbi biso. Voilà. Bo na mona ki na malilo esika okendeza te. Yango na ngalibo tokeka na ndako comme ça. Onuka musala yango no monike o ya betelinga na yesko na yeba nini yozole kasiko awo. Bon papa yo za muninga na yebo fana na yebo so na yebo partage makamebele papa ayebiso te oni akimeli ndako ayepa na yebiso te oyo ya yebisinga eza ya biso to sola kasi yo lokolo za mwasi na ye yango na ye na yeba nini ezoleka na kati wana papa na ngai papa na yebite yo papa José yebi makamnyoso abeda ngo masolo makamnyoso oyo pasana ndako aoza mopaya te pamba te oyo eza ndako na yo oyaka o chaque fois makamosala yo yebi yango papa na ngai eloko nini amabena kosala ye papa ye moko yebi ngai pema na papa na mbana na kosala ye nini papa na ko bena ko bai na ngai te likambo ezana ka papa zali kama musala nga na telemela ngai likambo tali musala asala aluka musala papa te yazali papa na kati ya ndako ba responsabilité mususu awa na kati ya ndako esengeli papa apesa maboko na mama siko ya aidala ngai te makambo nyonso papa musala na soki musala ka musala asilikaka ta papa luka musala ote na musala na ngai te kaka doki musala oya tangela classe ya mwana kaka oya lingi kaka asala papa José na sa nini nga bosa lo bate oka ministre na poto papa ata yo moko yala yebisa ka papa mbana nga luka ta musala normal papa José bango bazosa musala ni osata safoudage pour en attendant nous comme ça il faut nga papa tu batimi baba na safoudage bakoma manager bakoma manager ba misala bakoma manager bakoma kosala sika musala ni se bana au début comme ça nzambe akosalisa yo bongo yo linga kamba moko musala otangela classe papa tuza mboka poto passe ça na ngata mboka poto oyo soki moko kama tosa musapi moko so elongite papa José nga mona lo batisa nini papa na ngai yango wana omoni keno na yebisa ki ndenge wana na kompana kite donc muto moi papa na chapa na te na ndenge munzambe na ndenge kimia na za mwasi moko na ganga te
mwasi mo aganga mobali na ete na ndako na ganga bolingo non naza mwasi mo na vantisa ye papa na kimia nyonso na bolingo nyonso papa José ke papa akende mosala luka mosala po ede biso bafacture na kati ya ndako nga kaka makambo nyonso ata bafacture tia essence nga kaka na famille na fille kuna babenga nga kaka na sa makambo nyonso wana papa ye mpe aza mobali ye moto abalaki ngai ngai te moto abalaki ye aza mobali na ngai papa José ye bisanga na papa na ngai bon nga napisaki ye conseil ke aluka mosala aya ata epai na biso ya kosala échafaudage po ki ministre azoluka awa te na Afrique abana na échafaudage ta mosusu nzambe akofungolela ye akota mosala oyo ayekolaki na classe conseil nga napesa ye yango na butu wana nyonso butu nyonso po akokontie mpe kovanda epai na ngai te fo aluka mosala donc aya kozongela libota na ye voilà conseil nga nazopesa me na ye oyoka vérité epai na yo oyo ayebisaki ngai eza makambo mosusu voilà yango monique donc eza pasi ka papa bosala mboko ya pasi bopesa ba conseil woni ntango bokomi kobimisa basi mabe o basi apoto baza malamu te basi apoto baza respecte basi apoto babenganaka mibali na ndako papa likambo ya mobali ekote mobali kazaluka mosala mpo azwa responsabilité ya ndako na ye estce eza mabe eza mabe te papa na ngai so nayebi te toloba te so mwasi alobi o mwasi asolobaka moke alobi akangi bisaka akei pas José, ça n'a pas na kutu na sala le ti obiene ok on va l'acheter d'accord papa moto no mama papa yo singa solo yebi la sévérité pas José la sévérité ba mosusu na comprendre raté ozana mwasi na yo na bana na yo mwasi malamu nzambe na ngai uta na bimina ndako tere komi pe mamulai mingi vio pe nazoko mene kuvana na ndako ya moninga eza vraiment malamu te vraiment nasala nini te namoni funa zonga kana ndako nakende kobondela mama Angèle pour nebiki aza mutima ki mama mwilo akoyambanga vraiment mina mutima na ki mama mwilo nebiki ya kubengana ngai te vraiment namoni funa kende kana ndako nabondela mama likambo nyonso babongisaka na bandi to kobongisaka na mama nazonga kana ndako tata nzembo wala tata na moto ninga ngotro Papa José, aye aw. Mobile na benga ya manga te ukolo. Nzoka zaki Papa José. Akili Papa José vraiment. Kasi Papa José passe à Kei vraiment. Bisika n'est pas José. Parce que ça la mosani ça la Papa José kuna. Asa ka mosala safoudage. Ça m'a souvent Papa José vraiment. Après c'est temps mosala safoudage wana sala. Ça passe nzambe nga na ko kasi makambo te papa. Sala nini? Na minga munzambe na ngai kopesa mobali conseil akene uliko musala nazoka encourager mobali na ngai akene uliko musala lele mobali atiki ngaka na bana boyekei alembi koyoka makelele wana ekomi makelele epai na ye ngai moko sikoyo na bango butu mo ngai moko te nga na balaki ete muta balaki ngai
Siko na kozwa responsabilité ndako nga moko nzambe. Ah nkolo na ngai nasala nini papa? Nayebi te. Mayele silinga nazobonda butu moi nkolo. Nzambe asunga ngai papa so mbanga apesa ngai kimia. Apesa ngai kimia. Nzambe na ngai yokelanga mawa. Nasambola ngai na kozwa lelo mokolo nini. Mabola nga kafuka mana. Nzambe na ngai papa simboki mbango. Banzembe silinga na munoko na ngai. Banzembe silinga ngai. Pamba te mobali na ngai emile ngai. Na miso ba camarade na ngai. Na miso ba bandeko na ngai, famille na ye. Na bimi mwasi mabe nzambe na ngai. Azo yeba na telefone te papa. Nasala nini kolo? Sunga ngai papa. Na mabonde linde. Tozwaka ye ne pa na yo nzambe na ngai. Ma pase leki mingi nzambe na ngai. Likambo moko kaka yango wana. Nazali kosala mpona pesa mobali na maboko. Mobali na ngai amoni ntango nazosala ye ezolembisa ye kokende mosala. Azo kosala te pamba te bike mwasi asalaka. Nzoka mosapi moko esokola elongi te. Loboko moko esokola elongi te. Nakosala nini nzambe na ngai? Bisika zali aya maana telefone. Naki kola na ye kuna. Ngai pe na okende te nzambe ye moko touche ye. Papa soki ma touche ye bisika zali. Pamba te eza responsabilité na ye. Nzambe yoka ngai. Yanola nga nzambe na ngai. Makambo eumeli mingi. Naza solution famille nga moko. Famille bango babenga ngai kaka nazwa solution. Balakisa bolingo na mobali ndenge nini nzambe na ngai. Balakisa bolingo na mobali ndenge nini. Na nyonso nazali kosala. Mobali andimbi na ngai te. Azo ko comprendre te. Ke soki ya sali eza po apesa biso maboko, apesa nga maboko. Pamba te nga aza mama. Nazo meka ko na pesa maboko ya famille na ye. Kasi ye alingi kopesa maboko na libota na ye te nzambe na ngai. Sunga nga papa. Touche motema na bisika azali. Touche motema na nzambe bisika azali. Ah nzambe na ngai. Kama bale mo ya pasi. Moto omaka boye mama kingani boye ndenge kuna a comprendre te. Pasi ni yozomona. Akoyeba te. Mini ko ni yozo vile kata ndako. Ndako suko ndala te. Aibele oni leswaka kuna te. Kasi mokile ejija kaka bale ba maman je la bengeni obani na ndako. Kolo touche motema na bisika azali nzambe na ngai. Ah non, oh, Samy. Bonsoir. Bonsoir. Bonne. Bonhomme. Bonne, va bien. Oui, ça va bien. Bonne, va bien. Ça va? Moi, Mouké. Où tu vas, Boboy? Na wuti ka koyenga yenga. Na yena bo tellement mami ko liki mingi. Pa yiko pe nazo fanda place mama mbuli on a tika na ma sakio awa comme ça. Bongo na oya récupérer mo soki na set down ya. OK. Tela kuna na comme ça. Moni bana baza bien. Ça va pas bien. Baza bien. Ba classe. Baza bien ba classe. Ba bibi na bango. Bon, en tout cas, naïka pona tika na basaki wana comme ça. Na zozonga. Comme ça c'est une cette là on a récupéré. On a ça là. Vous ça là. Bon, on te kota ona msimana. OK. Oh, mais attends, tu okika boy. Donc naïka moi rapide kana tika gani no, mo tambo na ngona comme ça. Bon na kozonga na ngona ko wala. Ya Samy. Ba Samy na ngai. En tout cas, attends ka ngide. Bon, chana me la kata mo pe mo mali examen banda me la tamati. Sala tamati mo kena me. Oh, comme on paye na ndako na yo. Sala mati. Nzambe na ngai. Merci. Nzambe na ngai. Ça va? Ça va ni papa? Ça va ni? Ça va pas? Ça va Pandé? Ça va pas? Ça va ni? Na on est sur sali. Ça va ni papa ngai. Na sali suni. Yo. Ozoka to bine nini? Ebi kama sali te papa. Papa sali depuis okenda. Okenda na demo yango yo, depuis okenda. Na benga ka yo, ba téléphone te. Makambo ni sali. Esa dini? Non, pour le téléphone, ne s'inquiète pas. Donc, téléphone, on a eu Kweyaki. Donc, nous avons un téléphone, micro, on a moi, j'en ai zaté.
même benga pe mwana benga ezate pour téléphone ezate eza mawa telefone eza te bisika okomaki nga na yambi papa José awa yo oza pa papa José kimela kuna papa José eza ni tano soni ya boye papa Sami oyokisi nga soni na bakamarade na ngai papa bakoloba nini ke nga naza mwasi mabe famille na yo yoba nini na mwasi mabe ese nga nabenganaka na ndako ya papa ide nini ezwaki yo makasi ezwaki yo papa otika ndako na yo otika mwasi na yo eza nini mpona mosala papa mpona mosala oyebi yango bien nga nazala ide wana kutu kende onakanga bisaka nona mboka libana ezalaka te nga napesa kokaka courage ke oluka mosala tokovanda bango te toza na bana papa toboti bana yo ozala na lese awa oyebi kende ozobeta baordinateur na yo ozokota bawhatsapp ozokota bainternet amplis na kati kuna nayebi elongo nolukaka te nayebi te luka suta mosoloka bamama mosusu bie basi mosusu na internet nayebi te papa distraction kati internet yango nazali kotema butu moyo ete luka mosala opesa mwasi na maboko na kati ya ndako papa ata nga nasalaka na ngai eza mabe te keno osala te papa eza mabe te yo oza chef ya ndako nga te nga naza mama ndako azwaka so ya ndako mama une femme sage bâtit sa maison ndako bati namona kaka makambo ozofa na internet na pa nazobati maison na nga te nazoboma yango napesa ona nayaka tosepela kaka tovandi tomeli nazokoyede yo te papa na ngai papa olinga mutu nini papa Sami eza nini na age na yo papa na ngai na age bakosali makaba bajene garso ya lelo papa na ngai okoteya bana ndenge nini lelo mwana mobali jeune garso na yo azokola okolaka se makama boye papa Sami vraiment nasepeli te na makambo osalaki nasepeli nango te papa vraiment olelisi motema na nga mingi nalelaki mingi donc nayebi te papa nayebi te. Merci maman. C'est vrai, na vie ya mutu ndenge tobotamaka tobokwami tobotami tokoli makambo ezalaka mingi na vie ya mutu. C'est vrai nayebi ke esalaki yo pasi na ndenge nabimaki sango tunayebisa yo nakomi kaka lettre nakei me nga moko mpe mpa nakendeki vraiment nayi pa papa José mpe ntango nyonso aza koteya ngai ke ame mon frère oza na mwasi oza na bana koma fotika kaka mwasi na yo boye vraiment naofélicité quand même aza vraiment mi moko vraiment nzamba bakisila yo ezangi ye puisque yambi nga nata mobimba oyo tozalaki on a pas inaye alors on attend to vendre ba conseil apesi ba conseil ngamo na kanisi ngabité normalement les appels madame muté naza na mwasi na bana il faut prendre le kanazo na ndako comme ça ta la soki ndeni ko bongisa mama mutu moko za parfait na mokili azate mutu nyonso akozalaka na ba erreur na ye na vandaki na kanisi même mon frère ndeko nanga aza na Autriche papa Mbweno na bengaki po wana ndeko nanga vraiment tokoli na sika mo totangi ba classe si papa Mbweno vraiment ti même na zayo na le wana pena papa Mbweno pena ndeko nanga vraiment Mbweno André non bon ndena yabo tosolaki na ye pa vana na solaki na ye à conseiller nga habité mon frère yoza ndeko nanga il faut vraiment le kako se conseiller na madame donc koyana nga vraiment na ki pona zonga te mais na moni ko ça vraiment na motema ya maman Mwilu oya ko limbisa vraiment maman na yebike na betaki mabako mama limbisa to boko bana na biso to boko bana bana bazali kokola eza pasi me quelque part mpe ezalaka mpe malamu ntango oza kotutana yo esalaka nini ke toyebi deja ke ya place ona libulu ezalaki wana prochainement ntango tokoki tosala nini tokosote mpo nini tokoyena libulu wana te vraiment merci mingi nasepeli mingi mpo matena ndima te koyamba ngai boye papa na yamba ese gapo sanga za okende papa
nga posa nga zaki okende te papa Sami oyebi ngo bien nga posa nga zaki oluka mosala osala opesa maboko na kati ya famille papa posa nga yo yebi nde tolinganaki oyebi ozwi nga mwana moke yo moto okolisi nga papa Sami sikoyo na vi kaka makambo ya vi nga mosala azongisa boye papa yango otika ndako yango otika nga okende na yo papa na ngai mama solo tolobaloba so mingi te vraiment ebi bandeko na bazoyobenga kutumingi batopesa conseil eza nani mama ni na mama Pélagie donc mama na mwala bazobenga nga mama Angèle ndenge nini papa sa azongi ndako papa Sami ngai papa Sami azoyembanga na telefone te eloko moko te papa Sami donc vraiment nayebi te nakoloba ndenge nini yo moko fobenga mpe bandeko na yo mpo bandeko na yo bamoni ke no nazaasi mabe papa famille na bino mpo nga nasali mabe te papa Sami nasali mabe te ozomona pre vani omoni ke okoti na ndako na kimi nayebi mama moni yango nauti koloba ngo te nabi namani komitungisa eske te olaki ya koyamba ngai na ndenge nabimelaki mais nakoti na ndako namoni oyambi ngai nameli kafe namoni ke eza ndako na ngai le reste toyebi ke papa esikaka akosunga biso akobatela biso donc le reste topesa wana maboko na ye mama tafete quoi ekotela mosala mpe nde natobaka moni ntango ovandi ntango eza pa ya camarade mpe ya ndeko donc baconseil ezanga nango te mamaka le même jour wana oyo tokutana ne papa José awa donc yabana eza koteya yanga na nzela donc le reste wana tokoyiba donc so mosala monene osala sikoyo importe quel mosala osala yo bon mosala komona soki moisa favorable kosala tokosala mosala moni ekopermettre kosala nzambe na nga papa Sami bango merci mingi j'espère que papa Sami ndenge ayeboye akosala nyonso akozonga mosala komitungisa te mama namitungisa mingi chéri otani na kuni komitungisa te likambo nosenaka na ebandeli papa na ngai mama likambo nosenaka na ebandeli pezaka masuka merci papa na ngai na bosikodoki tokende na peso surprise moko surprise ami tokende surprise ami toke kaka ngai na peso est-ce que oyeba inga na yo pombo na ba surprise kasi po yeba kena za mwasi na lingaka yo na yeba kina zaki na elike ke ozonga parce que oza mobali tata nzamba pesa kingai yaka toke kaka papa tokei kamunini susu toke papa ngo sala musala kama saboda sezongi lisusu sabotage toke kaka mo yeba kaka ko sabotage musala te yo zo ka te ba sabotage papa yo changer ka te merci papa ba sa surprise pe yaka surprise kanga misu nga fona kanga misu oh pasa o karibisu karibisu yesu ko te ngai kanga misu yesu ko chekula siku après o karibisu nakangi misu surprise ino wombeli nga surprise tala fongola misu musala obandi musala mingo za wana o fongola ka matina ngwana musala merci mama merci mama musala pena tenge tema suko vani mingi musala ngwa oyo obandelaki merci oyo obandelaki musala na kati tango yaka siko donc tu taxiko merci vraiment la sepeli mingi vraiment tika te pas escala pena apambola yo vraiment merci mingi manger ozawa oh papa bana bon en tout cas ngai naza sur attente vraiment oui ntango c'est pour ça nazwi déjà retard bon nazokende mosala donc nake nabeta mwa moke comme ça moko boye nakoleka na mark do namela ta mwati te donc yango nabi te te parce que bamark do eza nango mo nabetaka mwasi na mark do nameli mwa café mwa moke na mark do comme ça na continue na ngalo comme ça tokutana na pokwa. Vraiment, merci maman, vraiment. Celui que tu es une femme, tu es une bonheur. Vraiment. Comment ça, Lélo? Tu es comme ça, vraiment. Merci, Mini, vraiment, maman. Comme ça, ah, tu as parlé pour la bosse, on a parlé, la somme qui pour la. C'est pour la maman de Robert, je n'ai pas bimba. Bon, on a Robert en mois demi-journée. Ok, c'est bon. Comment reporter? Bon, c'est ceux qui client mon report. Pour cela, on est à la kuna. Yo, ça dit qu'on a ceux qui m'ont bengi kapamba la moko. Et moi, on a somme pareil, oui. Mama, si tu vas quitter,
comme ça au télémi. J'espère que tu es bien là. Pour penser que tu vas penser beaucoup. Oui, bah souté. Attends, tu vas aux oui, bah souté. Oui, vous savez penser bon. Oui, bon, tu sais belé belé kuna. Ba ça même le renus. Valise za kuna makambo c'est na muna na kati. Ya kuna bana ki kuna ba ndaba ntse mwesi wa energia suspending. Ke ozo pesa ngapere ta vraiment. Ngana ke tema na vile ta mingi kolobe. Na vandi pe mingi. Kasi ko fa na vandi pe mingi comme ça sikolo ona tendo na tele magama ngamo. Ta ozo ba mona pe na vandi kana vandi be na okende suti. Ozo mo. Vraiment na beta tout en tout cas je suis ba 14 15 ans na ozonga. Après na vandi moi muke na zongi sur na 18 pour na beta butu mo. Beta butu. D'accord, on a week-end, on maman n'a pas ça la tête sur nos salles, maman. Kasi na osa mona me sisi na sala kamba liboso te. Na bimi na tongo na ke na ye na le na ye ko na muke mais café na omela na magdo. Ah, magdo kuna na ke. Mané be beaucoup de terre. Madame. Merci papa. Merci papa, merci Nzambe. Azana yo abatela yo ke kozonga. Dikambote, est-ce que ça est-ce que papa beaucoup de temps. Est-ce que ça qui était pas ça bien. Non, mon cas, il y a voiture na privé. Mba bondeni. Quand même, il faut les sommes tongo sur un client à mon ami. Vous comprenez? Et puis, pas les aïeux. Et puis, pas les aïeux. Et puis, pas les aïeux, papa. Et puis, pas les aïeux. Bon, tu bandit, là. Ah, casse. Mon boss. C'est la balle. Mon boss, c'est qui a ok na yo. Mon boss, c'est ok na yo. Ok na boss, na été. Quand ça, on a bien été. Na rappelé au caca. So, la casse, quand il peut s'en accaner, on s'en équipe. Babi, so, limbi, si, faut beau, ça n'a qu'à. Moni, aux hommes, maman mouille. Maman mouille, so, limbi, ça, limbi, ça. Aux hommes, à sauter. Nous, aux hommes, on peut libérer là. Kobanga problème ezate pour faire ça azali malo ya kufungula makamnyos merci kema kimia chérie bon là kimia zona kimia botika la madame papa esa kaza na yo je mo bimba OK merci vraiment botika la bien merci chérie Nzambe la ngai papa merci mingi nalela ki mingi merci tata Nzambe papa someki mbango merci na boningo na yo mobala zwi musala papa eskaka yo sali nalelaki mingi na mabondeli losambo na ngai nakozwa yanonga mokolo nini mabondeli na ko yanonga mokolo nini ma miso na ngai okobongo ekoma esengo mokolo nini lelo osekisinga Nzambe na ngai obongoli ma miso na ngai koma esengo merci tozongi na kimia mbali na ngai kimia ezongi kati na famille na ngai bolingo ezongi papa yo lobi oyo sangisi mutu akabola azate mobali na azongi na ndako azongi na libela ya songa ipe na koche kimia ndenge azongi musala bo makambo nyonso Nzambe na pesi nyonso maboko na yo merci mingi Nzambe na ngai na ndenge oyanoli losambo na ngai merci sambo na ngai